Merci beaucoup à toi, Diamant Noir, le vrai Diamant Noir. Gisèle. Gisèle Rumba, Nakolina ya Diamant. Gisèle Rumba, Nana troublé mon amour. Merci. Gisèle Rumba, Diamant Noir. Mai pai na Yesu yangu epesa kaisengo.
biso Mama Blandine moi liloba et ali pona kubungisa ndeko na yo tomona kabino ka mingi na bakomba lelo tomoni na matanga oyo kunda ndeko na yo Wilco vraiment nena ba émotion na mko lelo. Bonjour Ndeko Odino, en tout cas merci pour na liloba toye lelo awa po eza makambo ya vie ndenge tokunda pona mboka na biso ndenge pe toyebi ke Nzambe apesaki bomoi pe apesaki pe liwa po asukola mokili na ye akabola biso me abotisa pe susu mokili mosusu na ya sika lelo toye kokunda ndeko na biso azalaki un grand combattant, un grand soldat, un grand guerrier azalaki mwana Congo na kati ya cimetière lelo pasi mingi na kati ya mitema na biso ya koperdre un homme de telle envergure, de telle valeur toye vraiment awa toye kozongisa na kati ya mabele po iloba makenza mutakobota na mabele pa kozonga na kati ya mabele yango toye kotike na kati ya mabele malgré mabele oyo ezali oyo ya biso te ezali oyo ya mboka na biso te esengelaki akende na mboka na kati ya mabele ya bakoko na ye kasi Nzambe ye moko ayebi ntina azali awa totiki awa toye kozali bato ebele famille na ye ezali baproche na ye bazali biso bandeko ne combattant tozali etumba oyo akotaki mpona kobundela mboka na ye asukisi yango te kasi biso toza na devoir sacré toza na obligation ya komena yango ntina suka ata ngai bilobi mpe soki na koyiba oyo mpe baza nsima baa pembeni baa liboso bakokontinue kaka etumba oyo parce que etumba oyo tokotika yango te tant que peuple na biso azosouffrir lelo lisusu bato bakufi ebele na kati ya Congo donc tokotika etumba oyo te en tout cas de Wilco avec tout l'amour tout la douleur to peso vraiment au revoir ya suka ndeko na biso mais to komona na ponza mbayi pani na kutsaka ba oya ye soldat wa tana kata mokili lelo to bungali na mokili mais pani nzamba ko kutsa biso ezali yango espoir ezali kaka pe bolingo continuer ingeta combattant baza ebele bayo kuna ndeko na bango to apena Martin Sali toko loupé pété yé penda falo ba pour ndeko ne de Wilco balandi ya Diamant Noir TV balanda na minute sokolo bandobani pour ndeko ndo asili kotika. D'abord, je rends un grand hommage à le plus grand combattant, le résistant patriote de Wilco Mbomba, Oyo Atika Kibiso depuis semaine passée. Bon, les lots de ça la animation naie, et les derniers jours de Tika Mouei et Nakati ya Lilita. Mais et l'autre on a coquille kolobezali juste que combat autobandi qu'on mené ensemble naie, mais les lots ya Tikibiso accueilli. Mais combat naie, il fallait tomber mango jusqu'à la libération totale du Congo. Bon, même il y a comité ba Oyo Batikali. Et Torosen a toujours tous à la déterminé, tous à la constante, tous à la loyale, de façon que Bitumba Oyo de Wilco Mbomba Abundaki Bisopeto Memayango jusqu'à la libération totale du Congo. Et là, on a voulu que le Bayangwana et n'a pas coupé ça vraiment par courage, Benzo Tomakasi na famille et à Moué, na Moisi Naye, na Bananaye et sur l'ensemble aussi il y a famille congolaise. Voilà les messages que je peux passer. Merci. Pasi mingi on a papa de Wilco aza camarade mobile na ngai des affaires nga na moi ça des affaires donc de Wilco to fréquentaka ye to salaka na ye ayaka na ndako na nga biso to yaka na ndako na ye na moi na ye mama Christine to salaka na bango epesi pasi na soko wa kutokoloba te po malamu oyo kata sango moto abeli mais oyo moto abeli te koyoka kaka sango mbamo moto akufi eza pasi komone na cercueil na mone na cercueil na bifo na lela de Wilco mobile nanga benga lobi sois kendo lela de Wilco yaza na Kishasa habitani ngotungisaka de Wilco ayela ko ba vers l'air nyonso na ndako ayela ko do ba ishi ya bana de Wilco to fréquentaka ye to zala na ye abikendo lela de Wilco na otungisaka ye yango vraiment na ye lelo na leli de Wilco passe na motema passe papa moya ko lobeza te que son âme repose en paix yango kande to kola. Nous avons Diamant Noir TV, nous avons vraiment na peso mo leloba ndengo ebaki venanga de Wilco. Bon alors nga nazoloba kaka nga zali mwana ya bandal naza mwana bandal o nyoso ba ebi biso na ba des affaires ba leki ba de Wilco nyoso ba leki omoni biso toza ba mbuta et salinga ipasi pona nini de Wilco tozalaki na ye en contact na Cameroun mardi ayesinga bivieman nazozonga mercredi il faut que nous matanga leki na biso mo mutu ya bandal komone izi commando bana bandal nyonso bayebi ye mais salinga ipasi ntango na apprendre nouvelle ya Wilco
tension nanga emataki donc nalelaki makasi nayebi te totika babuzoba ya koloba n'importe quoi de Wilco aza moto asali vina yazaleki akufi donc eza nzambe apesaka ye pe moto azwaka totika mama Christine afana na pe na bana botika bilobela loba bato nyonso baoloba oyo azoloba eza vieux forêt na lobi botika bilobela loba oyo baoloba sur les lois ya de Wilco nzambe apesaka nzambe ne moto azwaka donc terre de Wilco ekokaki ntango tana ekoki donc nzambe abengi ye eza nango te ko kwa babilobela loba ezobima trop moto na moto apesa version na ye botika ozo comprendre eza pasi to perdre surtout élément de Wilco po oyo asali na ba communauté na biso eza ya trop bato nyonso bayebi biso nyonso tofitana de Wilco tokoli ensemble mais tofita na ye baji baboki banini atikaka mpe bato te aza motu ya bato oyo nyonso ayebi mwana poto nyonso mwana poto ya Paris oyo nyonso ayebi de Wilco Wilco aleki moto ya bato bon moya koloba mingi eza te calme nde ezala botika bilobela oyo azoloba eza vieux forêt ozoyoka vieux forêt Claude nde moto azoloba botika bilobela na liwa ya de Wilco eza nango nzambe apesaka nzambe nde moto azwi ye bon merci ndenge wakordenga parole bon courage nayeka kokonsole copine nanga Peggy la copine a de longue date donc eza mpasi mingi koperdre papa na mboka oyo donc voilà nzambe vraiment akonsole libota mobimba po vraiment baza vraiment na mpasi mingi mama na biso mwa lelo beyali mpona kozanga vie de Wilco solo papa eza pasi ya pasi donc moyen oloba mingi eza te tolamuki bo tozotuna eske accident oyo to eloko nini tosutuki kaka de Wilco na biso donc moyen aloba te ma ya misu donc tozolela biso bana banda tozolela mingi ndenge ndeko nanga azoloba awa donc Wilco akende na kimia akende na kimia te bilobaloba corps na ye ekende na kimia ke bato batika oyo basalir te donc Wilco azalaki moto ya bato azalaki moto ya boboto donc tolingi mpe akundama na ndenge ya boboto ata na nsima soko akundami donc kimia ekende ndenge ye moko azalaki na kimia napesa na bana ya bandali na bato nyonso bazali na Wilco bazalaki moto ya bolingo ya boboto azangaka te na makambo so mpe tokende kokunda ye na kimia bayekomona ngo na sani ya mama na valise ya mama oyo bakushi ya bana eza kobonga na basinga bayekomona mwana nyonso akoya mama namoni sapato ya biso ebungaki ya mwana na biso mama namoni esu yeme na biso bandeko soni na témoignage oyo pasteur apesi na cimetière na réalité bayekomona oyo na valise tokoloba nini bino moko bopesa réponse alléluia Tamba tata komona na yokete dans la nuit yokonda tamba tata tala lisusu ona yeba nzambe ndenge nini yobosalinga ndenge nini yobosalinga talanga lelo nakomi kowayawaya na libanda ya lola Bosaninga
Mais le Seigneur attend que toi tu fasses un premier pas. Nous gardons silence dans la présence du Seigneur. Éternel et Dieu des armées, Père éternel, mon Dieu, nous pleurons pour te rendre des actions de grâce et par les yeux vivants. Aujourd'hui, nous pleurons, Père éternel, mon Dieu, mais tu dis dans toutes les circonstances, éternel, mon Dieu, Père éternel, mon Dieu, tu dis dans ta parole, rien ne peut nous arriver, mon Dieu, de funérailles, oh Dieu tout-puissant. Nous les recommandons entre tes saintes mains, et soit l'honneur, et soit la gloire, et Jésus, la révérence, oh Dieu tout-puissant, et révèle qu'à toi, toi qui as vécu la puissance de la mort. Merci. Il va falloir... excusez-moi, il va falloir... Et tu resteras toujours mon papa aimé.
de la République démocratique du Congo, au nom de la résistante combattante, au nom du combat que nous avons mené ensemble avec Dewil Kombumba. Ça fait des années qu'on a commencé, mais aujourd'hui, tu n'es plus avec nous. Aujourd'hui, Dewil Kombumba, tu nous as laissés. Mais la libération totale du Congo, nous allons continuer avec ces combats jusqu'à ce que nous vaincrons. Nous demandons juste une seule chose, que la puissance des dieux puissants, la puissance de nos ancêtres, puisse nous accompagner dans les combats que nous avons menés ensemble avec toi. Que aujourd'hui, nous te déclarons chevalier d'honneur. Ingeta, nous disons repose en paix Dewil Kombumba. La lutte continue. Ingeta, combattant jusqu'à la mort. Ingeta, combattant jusqu'à la victoire. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Résistant, résistant jusqu'à la mort. Résistant, résistant jusqu'à la mort. Résistant, résistant jusqu'à la mort. Je serai résistant jusqu'à la mort. Patriote, patriote jusqu'à la mort. Patriote, patriote jusqu'à la mort. Patriote, patriote jusqu'à la mort. Je serai patriote jusqu'à la mort. Dewilko, Dewilko jusqu'à la mort. Dewilko, Dewilko jusqu'à la mort. Dewilko, Dewilko jusqu'à la mort. Je serai Dewilko jusqu'à la mort. La patrie à la mort, nous vaincrons. La patrie à la mort, nous vaincrons. La patrie à la victoire, nous vaincrons. La patrie à la victoire, nous vaincrons. Ingeta, 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 Ingeta. Ouais, au nom de la résistance, surtout les combattants, les résistants, les patriotes, les vrais combattants oyote, bazali ko bunda pour la libération totale ya mboka na biso Congo ya Totila. Mboko ya biso Royaume Congo démocratique Congo te oya lelo oyo bapesi biso na bapaya na yango tozali toujours coloniser na maboko ya bapaya po ete to libérer mboka na biso te. Touti kotika ya biso ndeko Dewil ko vieux William Mbumba, un grand résistant patriote oyo abundaki bitumba na ye pe a continuer ko bunda ti lelo oyo azali toujours ko continuer ko bunda malgré te accueilli ko rejoindre oyo biso ba ancêtre bankoko koko kimpavita fumu kimbangu vieux na biso mwana na bino papa pendeko Dewil Kombumba aza na bino elongo aye kati na bino mpo na bobunda na ndenge ya molimo na biso elongo po ete komba oyo ezali komba moko spirituel tozala na cimetière ya Banyole toye kotika mobundeli mboka les grands résistants tosengi kaka na ye ete molimo na ye ezala kati na biso ete po te to continuer bitumbango lisusu na ndenge esengeli po te to libere mboka wana po ete sika bango bakozala esika ote bazali na bakoko bazala na esengo ete to libere mboka wana po na bitumba oyo bango babandaki kobunda liboso na biso biso toye kobunda. En tout cas mingi ya koloba ezali te totiki kaka molimo ya ndeko na biso Dewil Kombumba ndeko na biso le grand résistant incorruptible kino ete atiki biso na mokili oyo akei azongi bongo na mboka ya Nzambe tata abundaki kaka toujours mpo na mboka na ye ti lelo azali toujours kobunda na kombo ya bakongo ya Totila nyonso tu toti kotika oyo ya biso oyo ya bino ba ancêtre papa na biso Dewil Kombumba bopesa biso toujours makasi bokontinue kopesa biso nzoto kolongono
to continuer bitumba oyo kaka ndenge to bandaki yango pona ko libérer mboka na biso to ko libérer yango en mémoire ya ba ancêtre na biso ba ko bunda na na liboso tango avant te biso to ya ko précéder bino bo bundaki pona mboka wana pona mabelo wana ya Congo lelo te to sali ko continuer ko bunda lelo te ndeko na biso de Willy Kombumba atiki biso lokola te train soki ebandi ko kende esukaka na terminus mais bato bakitaka bato pe bamataka pona mokona lelo de Willy Kombumba auti ko kita na train biso tozali ko continuer ko ke na train po ete bomo esengi bongo mais toko tika bitumba te toko continuer ko bunda toujours en mémoire ya bankoko en mémoire ya de Willy Kombumba en mémoire ya ba héros na biso Arma Tungulu Floribert Chebeya Fidel Basana bandeko nyonso babunda pona mboka wana Fumu Kimbangu Koko Kimpavita bino nyonso babunda pona mabele na biso Congo de Totila touti kotika moko na bino moko wa biso ayeko région de bino na mboka ya bawei kasi tosengaka na molimo ya ndeko na biso de Willy Kombumba le grand résistant ezala na biso et continuer ko pesa biso pifo ya ko libérer mboka wana ya Congo de Totila Ingeta la patrie ou la victoire nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons combattant jusqu'à la mort résistant jusqu'à la victoire résistant jusqu'à la mort de Willy Kombumba la kisite azalaki résistant jusqu'à la mort tikino a tikibiso na mokili oyo akei lokola résistant ingeta apema na boboto bon mingi ya koloba ya ti tokomi pembeni bana ba Congo oyo balobaki na Fumu Kimbangu esi epusani bozana eliki yake kala mingi te tobenda oyo ya biso mboka tosala ndenge tomoi na bapaya ingeta tata peuple congolais, peuple d'Afrique, Bomonika ke combat est toujours lisanga. Toujours quand na unité pour la combat, Bomonika toyaki awa pour na kunda ndeko na biso Willy Kombumba, un grand combattant, un grand résistant, on va contre le pouvoir en place, on est doté de na idéologie à Congo de Totila pour la kobenga na politique nambi. Akufi tokuni korona mais esprit n'est pas na biso pour la bunda bitumo de bunda to ebike degré ou de force qu'il pleuve qu'il neige nous sommes déterminés pour le départ pur et simple de M. Kabila par la force par le soulèvement populaire to ebike arokende tous les peuples congolais sont derrière ce mouvement autour de la résistance pour la kobenga la Kabila yango to senga na peuple congolais Bole Mbate, Bozala toujours déterminé, Bozala un espoir. Kabila Okende, Kabila Bozomona insulté. Porte Rolongolae, Bissot peuple Congolais Rolongolae, Bozala un espoir avec la détermination de tout le peuple congolais. Nande Konabiso Willy Kombumba Nenga Kei, nous sommes ensemble, Kabila partira. Kabila partira. Kabila Agokende. Ingeta, tout le peuple congolais, bon a toujours un espoir, bon le mbaté. Bomoni, combat est toujours. Ingeta. Ouais, Dino, merci pour le micro. Là, on est venu rendre hommage pour l'enterrement de William. Juste l'anecdote, mon anango, William Azalaki, grand frère. Azalaki, Moninga, tu as une équipe Moko. Tu as une moi. Comment on dit combien d'équipes Moko, bah une équipe de Yaki na Bango, gentillesse Zalaki, balobaka malama mutute soit accueilli, mais on a choisi. Toti kaye banal mobimba, Sinkin, Molar et tout sangani waponaye. Bon, chose alobaka qui appelé manakimia nzela ebisonyo surtout, mawezali et puis voilà, to assister famille biologique dans famille ya bandal, ndenge zalaka. Et puis voilà quoi. Donc la seule chose par rapport à William, souvenir est belé. Maintenant Tokoli, Titokomi, maintenant Balé, maintenant bien écoute plus rapide. Surnom Topesa qui est tellement il allait trop vite avec les ballons. Bon, voilà, comme un rôle par rapport à William Yangwana quoi. Merci.
Vraiment, aujourd'hui, on est très attristés. On a perdu un être très cher. Les Bana Congo Diantoti là ont vraiment perdu un pilier. Malheureusement, il a été enterré ici, donc sur la terre de ses ancêtres. Certainement pas sa volonté. Mais ce qui est sûr, son esprit, il est au Congo. Ingeta. Oui, en tout cas, nous sommes très attristés par cet événement et nous rendons un dernier hommage à notre Mbuta de Wilco, Mwana Congo Diantoti là. Donc son esprit est avec nous, sa terre, son esprit est avec nous et parmi la terre de ses ancêtres. En tout cas, merci à vous, Matondo. Ingeta. Ouais, message autour de pour la peuple surtout. Tu as kunande wala biso combattant Willy Mumba to kundi lelo ndege Willy akewana atikeli biso makasi ya to continuer bitumba oyo eza bitumba mulimo to kobunda ngolo wa Willy atiki biso na makasi bitumba to bundi na yebo ti lelo yake atiki biso ya to senga na Nzambe merci mingi to kundi Willy biso siko to continuer bitumba oyo mabele na biso to kotika ka yango te ata tozo kufa tato ya limbe to kobunda bitumba ya mboka na biso ti to benga na monguna ingeta na yo to kuna ndeko na biso bokoko mais eloko na regrete kaka moto abundeli biso bitumba monene lokola de Wilco mais communauté na biso ya congolais na bitumba tozobunda baza ba gentil te il fallait ba combattant ba rebelle awa mais na moni ba combattant te et donc c'est plus la présentation maintenant ba combattant ya RCK Mtubaye et ça nous a plaisir trop mais bon mboka ngo tozobundela ngo pona libération na modèle oh na ba un aboy mutabuni butumbe bele bomona ina biloko tote asali to asala ka kufupe na komba Congo bomona nité bon après le bakeya combattant aux combattants faut otala ka bato banda combat muto banda combat na mboka oyo o balaksi biloke bobi malibanda eza de route ko na otokufa mais ba combattant wa sikoyo vraiment na habité communauté nationale nezali na regrettant encore minima makambo c'est quoi to pesa ngaka na Nzambe ya batela biso un jour libération à Congo et le seulement toute façon déjà ça continue dans l'histoire à Congo et donc ça sera plaisir en wana ingi tamatondo na kombo ya kokoni surtout na kombo ya bana Congo Diantoti là bobo ça n'a peut-être que de 4 euros tous un grand rendez-vous na biso avec Yaku Yalu Makembisa pour na to honorer ba koko na biso ba kufa banda kala et que ça 59 ans que ba pikimo ba bunderi biso pour na Congo ba robima. Et le 4 janvier, 2018, tout le monde va banda. Biso no suso bomana ki na kata ndako. Et jour wana ma photo bunda vrai comme to banda ki na ngo. Matondo, ingeta merci. Image photo. Vendu. Photo que tu sens. Tozago ya pot oyo ezali makamine ne poto tika mobundeli monene oya banda makambo ya komba totiki ye ake epai motema na ye epai Nzambe abengi akende kopesa esika na ya pema biso baye totikali tozo continue komba tozopesa bino bana kini bana Congo bozala calme tozoya oyo toza koya ezali vengeance mpo to récupérer mabele ya Congo mabele bakoko na biso batika oyo mvuluzi kimbango atikela biso tozobunda mpona mabele na biso tokorécupérer yango bobanga te bozala tranquille bozala kimia toza koya oyo eza mbalo ezali vengeance ezali retour na biso bacombattant toza kobunda mpona mboka tokosala tout mpo torécupérer mabele na biso ingeta matondo mingi. Beaucoup à toi, Diamant Noir, le vrai Diamant Noir, Gisèle Oumba, Nakoni Nana ya Diamant, Gisèle Oumba, Nana troublé mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant Noir.